Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino 27e réunion ya conseil de ministres esalamaki mokolo ya lobi vendredi 5 novembre 2021. Grève na EPST ba négociation ezo continuer ko se poursuivre na Mbwela Lodge. Conférence de presse moko esalamaki mokolo ya lobi wapi Lamuka ba dénoncer liwa ya militant na bango. Ba vérité ebimi sur assassinat ya madame Yvonne Ifete Biaoumba, chauffeur na ye na complice na ye ba dévoiler nyonso liboso ya justice. Wana nde ba sujet o ngai na bino to ko développer une édition na biso ya mokolo ya lelo KNB News o nazali ne sengo mingi ya ko présenter le bino kasi na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bandeko balandi bolanda 27e réunion ya conseil de ministres o esalamaki mokolo ya lobi vendredi 5 novembre. Naomi Pila reportage. Lokola Bomesanyo, réunion hebdomadaire il y a conseil de ministres et salamaki par vision conférence vendredi 5 novembre oyo et Zalaki Bongo 27e réunion oyo Kambamaki na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est un compte rendu yango et Pesamaki na madame la ministre ya culture PA réunion hebdomadaire il y a conseil de ministres et Zalaki na 5 points na ordre du jour. Nyonso elobamaki wapi bapesaki détail sur situation ya environnement bisika puis chef de l'état kendaki ko soit pas na COP 26 wapi alobelaki situation ya environnement pe importance ya bassin du Congo alobelaki que mboka na biso ezali pays solution pour na changement climatique pe ko batela mokili contre nyonso ya mabe koki koya parce que toza na forêt pe bassin du Congo. Aboye chaque ministre apesaki ba détail sur situation ya ministère na ye boyeba que situation ya ba fonctionnaire pe ezalaki abordé grève ya ba enseignant ezalaki abordé wapi ministre a EPST atalisaki que discussion to pe négociation ezali kokoba très bientôt compromis à malongue kozwama pe bana bakozongela kelasi na ngambo na ye ministre ya justice madame Rose Mutombo ye a présenté qui na conseil de ministres projet de loi portant prorogation état de siège nano qui vous paye touri na même registre ministre de tutelle a expliqué qui na mozindo ba action ya FARDC o ezo salema sur terrain nyonso pona kozongisa kinya na est démocratique du Congo na État santé, gouvernement a constaté légère augmentation à nouveau cas positif il y a pandémie à COVID-19 na RDC. Na boye ministre à santé Dr Jean-Jacques Mungani alobelaki yango toujours au cours du 27e conseil de ministres informaki bo exécutif national il y a légère augmentation à nouveau cas positif il y a COVID-19 par rapport à la semaine où les cas qui na boye numéro 1 il y a santé a relevé amélioration na prise en charge ya ba patient au selon ye bango bazali ko contribuer na ko diminuer sensiblement to ya ba cas COVID-19 to pe ba maladie ya coronavirus na etali vaccination atalisaki que ezali ko se poursuivre normalement pe ezali intensive na kati ya mboka ba action ya minene ezali en faveur na vaccination et yango ekozala indiqué mikolo ezali koya na bo ministre de la santé a rappelé que population a observé que toujours ba geste barrière pe lisusu ya ko se faire vacciner parce que boyeba que COVID-19 et l'équina nous totalement té. Ministre de la santé a bengaki population nyonso et se faire vacciner pour que to benga na biso nyonso COVID-19 conseil de ministre oyo e bandaki bongo na 12h pe yango esilaki na 17h nyonso pona kolobela makambo etali mboka na biso pe bazwaki quelques résolutions pona ndenge nini kotambisa mboka enfin que nyonso ezala malamu Kinshasa eleki partout. Grève na EPST ba négociation ezo continuer ko se poursuivre na Mbwela Lodge. Naomi Pila pona ba détail. Ba négociation eza ko se poursuivre na Mbwela Lodge na
province ya Congo central entre syndicats et spécialistes ya Cré Blanche les sous gouvernement représenté na ministère ya EPST ya budget ya fonction publique pe ya finance. Selon ba syndicaliste oyo baboya ki kotanga ba kombo na bango présent na ba pour parler yango ezali ko viser bongo ko décompter grève ya ba établissement public pe conventionné catholique. Ba négociation yango ezali ko luka ba voie pe ba moyen pour que ba parti nyonso ba tomber d'accord sur un point. Il faut qu'enseignant asimba comme moins à fin du mois $250. Plus d'un mois après rentrée des classes, ba cours n'a démarré na école publique pe conventionnée catholique selon coordination école conventionnée contrôlée disposé pe gérer au total 12 616 écoles primaires oyo eyambaka plus de 4,3 millions d'élèves encadrés na 161 377 enseignants. Bango na sonani bazongeli mosala te. Manque ya activité observée ou ta rentrée scolaire 2021-2022 na ba établissement yango ezali grève ou ezali ko pousser un certain nombre ya ba parents ya ko inscrire bana na bango na ba école privée parce que apparemment ba lembi kozela que gouvernement eyokana ba enseignant. Donc ba pour parler ezali ko continuer tozali koliki ya que intérêt supérieur ya nation, c'est-à-dire éducation ya bana et comprimé sur intérêt personnel ya ba enseignant topé ya gouvernement pour éducation ezali moko ya ba priorité na kati ya mboka pe yango ezali ko garantir avenir ya mboka. Donc dossier yango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Conférence de presse moko esalamaki mokolo ya lobi wapi lamuka ba dénoncer liwa ya militant na bango. Naomi Pila pour un commentaire. Au cours ya conférence de presse au basalaki mokolo ya lobi vendredi 5 novembre 2021 bandeko ya lisanga lamuka o basanganaki a dénoncé pe basengi na justice congolaise et font la banquette sérieuse pour na kotia maboko sur ba hauteur ya agression pe assassinat ya moko ya ba militant na bango de fin kalala oyo akufaki 48 heures après qu'on a agressé par ba personne non identifiée en marge ya marche o esalemaka na coalition Lamuka le 16 octobre dernier. Parti politique engagement pour la citoyenneté et le développement ECD basengi ouverture ya banquette sérieuse et yango ezali pona kosala ke ba auteur ya ba acte oyo commanditaire nango pe batia à la disposition ya justice. Toujours na kati ya conférence de presse yango na siège ya ECD, Adolphe Ndombasi, cadre ya parti européen député national, a condamné qui o azali ko qualifié na ba barbare que nul ne peut tolérer dans un état dit de droit. Na koyoka Eli Afuna ya Kinshasa a talisaki que tango ekoki pona opinion politique divergence amener unité moko na ba diversité pe tolérance politique pona koboya céder na ba violence. Par ailleurs ba pesaki programme ya obsèque na bango e ko salema mokolo ya samedi ya lelo wapi ba kokende kozwa nzoto ya de fin kala o ya kufa kalor ya marche pona kokende kokunda ye ba continuaki pona kofongola registre de condoléances wapi secrétaire général ya formation politique cher ya Martin Fayulu Devos Kitoko a signé ki yango ko senga que justice et salema po bango babimaki na balabala kaka pona ko manifester pacifiquement. Na boya talisaki que parti ya Martin Fayulu ECD et se bungisi 2 militants lors ya ba manifestation na bango. Donc esengi que justice et salema pour que makambo ya boye ebandale masusu te toza na démocratie moto nyonso azali na droit ya ko exprimer pensée na ye même ceux qui ekokani na mosusu te. Kinshasa et l'équipe partout. Ba vérité est bimie sur assassinat ya madame Yvonne Ifete Biaoumba, chauffeur na ye na complice na ye ba dévoilé nyonso liboso ya justice. Nathan Siata pour un commentaire. Likambo oyo epesi pasi pe mawa mingi ndenge mama Yvonne Ifete Biaouma marié pe mama ya bana misato akufa kaka boye. Azalaki kidnappé pe babomaki ye kaka na chauffeur na ye Diego en complicité na master na ye pe bakundaki ye na lopango na ye oyo bozali komona e bandaki ndenge nini pona petite histoire. Famille ya mama Yvonne Ifete nde baportaki plainte na la police po bakonstataki disparition ya mwana na bango
quelques jours nde la police a mené banquette pe aye ko kwea na chauffeur na ye Diego pe complice na ye oyo bozali komona bango moko balobi ndenge nini babomaki mama Yvonne. Kangame na likampato bomaki mama Yvonne to kundi pa na ye. Toyebana na ye la chaîne de prière église à Mamolangi. Bon, tant oiseau a kangi singa boye. Chera zui nini esui atie na munoko. Maman to kangi to bombi eti na chambre o ngai. Après lobi na tongo to kiti delvo, tant de auto tika bana na classe to kiti delvo, to somi ba chasser na ba sac, après ba yeba timoli to bimisi corps, to ke kundango na kati ya lupango. Mama Yvonne abandaka kofanda na avenue Libération numéro 16 quartier Kingu na commune ya Selembao. Bayebanaki na chauffeur oyo na église ya CFMC ya combat spirituel et pai ya mama Olangi nde Diego azoka musala. Pe vike mama Yvonne abandaka kovanda ye moko na ndaku na bana alors que mobali na ye azali na étranger pour na ba raison ya mosala. Mama Yvonne a décidé qu'il invité chauffeur na ye Diego aya kofanda na ndaku oyo bapesaki ye chambre. Selon basosu mususu kutu mama Yvonne a memaka Diego ti na Dubai esika mobali na ye azali pona ko présenter en tant que chauffeur na ye pe coursier yende mudasunga kaye na makambu ebele awa na Kinshasa. Toyebite niveau ya confiance nini oyo mama Yvonne azalaki nango pona ko mema chauffeur na ye ti libanda ya mboka pona ko kende ko présenter na mobali na ye. Diego asali 5 ans na ndaku ya mama Yvonne, certainement ayebaki makambo na ye mingi kaka ndenge balobaka le cœur de l'homme mauvais. Diego alingaki boule ya koteka lopango ya mama Yvonne, ayibaki ye mikanda tango mama Yvonne azalaki libanda ya mboka. Madame Yvonne après kouta voyage na ye a constaté que mikanda ya lopango na ye ebungi na kati ya ndako. Le fait que azalaki kofanda kaka ye na chauffeur akomaki ko soupçonner chauffeur na ye nde na bongo Diego a comprendre que batimbeli ye po ba utilizaki kutu mwasi moko abenga mobali na ye po na procuration avant bateka lopango yango sous prétexte que mwasi na ye azali sérieusement malade pe azali kosenga mbongo ebele po na koswane ye esengeli koteka lopango kasi esimbaki te. Diego asuki wana te nde azui boule ya koboma mama Yvonne, azui complice na ye oyo bozali komona nde baye baligote mama Yvonne na ndaku batie ye lamba na monoko po e permettre na ye aganga te bake kobomba ye na chambre baniki mama Yvonne lukutu pe akufi sur place pona koboma indice babimi na bango calmement na complice na ye bakepe kotika bana na classe na retour na bango baleki na bawenze basombi basachet baye balingi mama Yvonne pe baye kokunda ye na se ya tuku ya mai oyo bozali komona tala kutu bango moko awa ndenge bazali ko expliquer la police ndenge nini ba arranger ki ye na se ya tuku ndenge nini bakoki pe ko bimisa ye malamu nde la police abimisi nzoto ya mama Yvonne oyo ndenge bozali komona quartier ezalaki inconsolable mutuna mutuna kwa na yazali kolela likambo ya somo oyo. Abomi pena mutuka boy. Baba maikaka. Laissons attirer na drame oyo ezali boye. Mutu nyonso azali mutu ya kopesa confiance te pe vie privée na yo esengeli etika la vie privée. Soki na ba chauffeur bakomi koyeba yango ezali lisusu vie privée te po e pesi pasi pe ma ba chauffeur ayeba na esika mama Yvonne abanda ko bomba mikanda ya lopango na ye kozwa ye komema ye ti esika mobali na yo azalaka matina ba avion e komaki likambo ya confiance ya makasi oyo mama Yvonne apesaki na chauffeur na ye Diego kasi chauffeur a trahir ye pe asali buzoba oyo tomoni biso nyonso e pesa mayele na biso oyo totikali esengeli ko contrôler entourage na yo moto azali kaka moto tala mama Yvonne esika asuki pona confiance aveugle oyo apesaki na chauffeur na ye Diego. En tout cas justice ya mboka bo sala musala malamu pe Diego oyo a subi rigueur ya loi pe ba nyonso batikali na kati ya baje oyo bateyama po vie ya mutu ezali sacré. Stilo simba nde ba produit à qualité au Beltesco atia na marché pour na bana kelasi yango ezotika ma partout pe eza ba produit moko ya qualité.
toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana bakaye à 100 feuilles quadrilinéées tozana bakaye à 48 feuilles quadrilinéées tozana bakaye à 24 feuilles quadrilinéées tozana pena bakaye à 12 feuilles quadrilinéées ko bosana te tozali pena ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pena ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oto bakisi toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oto lobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Les Lomo qui ont célébré Journée internationale de la protection de l'environnement pendant la guerre. Naomi Pilar, reportage. Le 6 novembre, à l'Elo Mokilezo célébrait Journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. Dans l'occasion de la Journée internationale pour la prévention et l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit, le 6 novembre, à l'Elo, Ezala décrété locaux la journée en go, na secrétaire général des Nations Unies, ou à Sutaka pour faire connaître peut qu'on lance un message sur l'environnement. Depuis que la guerre et banda coexister na humanité, environnement peut ba ressources naturelles. Yango peut zalaka victime kasi silencieuse. Ba récolte ezalaka incendiée, ba puits pollué, ba sol empoisonné, pe ba animaux tués. Ba objectif ezalaka à mon côté kasi batuna bazaka na objectif pona ko bebisa mabele bisika bakei kusala guerre. Et Seigneur koyeba que en cas de guerre batu bayaka kosala guerre na mabele songolo to pe pakala babebisaka mabele pona koluka ndenge nini kobenga na batu na bisika wana to pe ko empoisonner mabele pour que babitant ya région wana ba profiter na yango lisusu te. Tomonaka ba conséquences ya ba catastrophe naturelle ebele kasi moko ya ba cause ezalaka pe ba guerre to pe ba conflit. Et même à bouleversements sociaux locaux, la création de la population, ba réfugiés, bangonyo so ba kimaka pour na koluka bisika nini ya ko se ressourcer parce que ba conflit et même mabe les lomo qui les ont célébré journée mondiale pour na koluka nini ko battre l'environnement en cas de conflit. Parce que ba conflit et même ba dégâts collatéraux ya ndenge na ndenge uta tango eleki ebele kasi environnement et sengede à la protéger en temps de guerre par certains nombres d'instruments juridiques notamment convention et interdiction ya ko utiliser ba technique de modification de l'environnement en fin militaire pour toute fin hostile. Yango ezali convention o ezali bongo ya ba armes chimiques pe convention sur prohibition ya ba mine antipersonnel. Naboye protocole additionnel ya convention de Genève et pe qui s'appelle utilisation ya ba méthode to pe ba moyen de guerre o ezali conçu pour cause ya ko bebisa mabele to pe ko bebisa ba étendue ya bisika naturel. Naboe journée alléluia ezali moko ya ba journée oyo bazali ko benga moto nyonso abattre l'environnement na ye parce que sans environnement moto ko vivre te sans nature moto ko subsister te donc esengeli nzete ezala mai ezala nyama ezala
pour que moto a existé na sena moi protéger nature na yo ata ko natanga ba conflit c'est très important ko battre la mabele ko battre la mai ko battre la banyama pe ko battre la nature et sengeli ko yeba que kaka moto tenda za ka victime kasi nature pe soki esiliki e ko ekomema ba dommage ya makasi pe ko bebisa bomo ya moto. Donc journée lelo ezali très important pour na ko yeba ko battre l'environnement surtout na tang oyo moki ezali ko lobela déjà réchauffement climatique. Journée à l'élo, ezali motuya pe journée à réflexion. Kinshasa et l'équipe partout. KLB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasina Lingala Oyo Wapi, ati la cabine émission na bino ya politique bolinga kamingi na YouTube émission esala kake Congolais nyonso azali bande ya mboka tope na kati ya mboka ayeba nini izoleka na mboka na ye kasi bobo sana te ko s'abonner. Bikanisi na biso ezaki soki tozwaki ba Elia malamu totindaki ba bazali ti ba porte parole na biso ke ba koti na parlement ba okende ko proposer ba loi ya malamu ko zala na intérêt ya population. Par exemple nani muto salela journalier moko azozwa $10 par jour to $20 par jour fois 30 jours ko sala combien monike akufuta ndako ya $50 akufuta kurana mai après ko zala à l'aise akufuta la pe bana kilasi. Si vous avez azozwa 2500 fois par jour, transport na yena kati, ration na yena kati, akufutela ndako ndenge nini, akolia ndenge nini, akufutela bana classe ndenge nini. À qui revient la responsabilité de changer les choses dans ces cas? L'État congolais. Parce que Zoé Kabila salaki yango, Moïse Katumbi salaki yango mais monaki ke Lubumbashi to zwi katanga en général. Babandaki ko compter si baza bani babilo kwa bongo soki lelo ba appliquer en na parlement gouvernement en place a adopté ba nan parlement adopté loi wana que loi wana comme appliquer na kati mboka na biso journalier moko comme ko zwa $10 $15 $20 par jour ba ndeko na biso mususu ba osala epa ba chinois ba indien que bazozwa moi salaire même ata ba $200 par mois. Est-ce que moi social pe ko banda moi social ya malamu ko zala kati mboka na biso l'état peut attirer moi liso pas ba fonctionnaire na ye kotane la bango moi salaire ya malamu député bandaki ko zwa 6000 akomi ko zwa ta 2500 ko zwa 2600 c'est un problème hein problème ndeni et sanga musala ni ba osala kuna depuis ba koti kuna ba kana de loi malonga bimi troisième oyo ba ko kompasaki honorable Lutundula ministre affaires étrangères loi électorale bazana trois loi o basali na parlement na bango wana ya liboso par récompenser honorable Lutundula ministre et anani affaires étrangères ya mibale eza congolité yomoko loi les a traité des projet de loi ya wapi c'était ba projet na bango basi ba yo mon projet malonga ko tikuna si obimisi moko ndio eza appliquer obimisi biso le lokadima oyo sisi bandimi de baboyi na bango kaka même na ronsal malonda le lot de désordre mon na union secret chez à propos académie toko ba émission qui politique ya lelo to le bloc patriotique lelo ba deko ba bendani autour ya ba be balaik pour na holukandeni ko barrer route na équipe Kadima. Est-ce que moi je pose la question à mes invités, est-ce que c'est une solution revendiquer aller dans la rue par exemple solution yango wana ko lukandeni ni ko barrer route na équipe est déjà en place et que to kende directement et vous avez la solution sur ba ça la bloc wana c'est intérêt population mais sur ba ça la ngo c'est intérêt ba personnel na bango ya kolobake ba osala yango bazwa ba poste ba kene na dialogue ba négocier ba kabola premier ministre autant na opposition président de la république atikali na fonction na ye adjoint premier ministre netinde ko Kabila salaki yango après ba kaboli ba ministre vous allez toujours netinde secret. Mais tu as na biso pe na équipe Kadima pe dojuba élection malamu te et vous allez malamu te oh yo kanisi ke na compétition te bino ba e banda kaka boy na 2006 ezalaki kaka boy na 2011 kaka boy na 2018 kaka boy na 2021 yango yo résultat nango ko kende ti 2023 ba parce que na 2023 avec projet 2023 zéro va dans ma province na habité il fallait vraiment tabazui kabouye batie kabouya balongoli Kadima batie kabouya
bazwi kabundi batie na cours conditionnel résultat kozala toujours négatif. Ba conséquence nini ezalaka na libala à distance mobile aza na mboka mosusu mwasi pa aza na mboka mosusu basalaka kaka libala na bango na telefone ba conséquence nini ezalaka na libala ya bongo boyoka ndenge bakinoa bareagisaki awa na micro ya Hervé Zaka. Distance yango eza différence ya nature ya statut to pe ya classe sociale ezalaka malamu mwasi na mobali bazala esika moko après mariage surtout soki libala yango ekomeli nanu te mais toyebi ke mo ba difficulté mosusu ezalaka okomona mobali azolinga kokende koluka libanda ya mboka pona kokende koluka famille na ye moyen ya ko survivre misusu po okomona ba faire nde isoko obligé ye a se déplacer ka air nyonso kasi ezalaka mwa pasi mobali azala mosika ya ndako na ye kotika mwasi na ye na bana mwa insécurité ekotaka pe na ba désordre surtout soki mwasi aza mwasi ya rigueur te to pe alobaka na ye mingi te koto mosusu pe ediminaka affection surtout soki na libala wana confiance eza te bien ke bakobanda na bango kosola de temps en temps na ba réseaux sociaux mais libala esengaka mwasi na mobali bazala ensemble ba affronter ba épreuve ya vie ensemble pe babokola bana na bango mibale. Toyebi ke makama ya ndenge na ndenge ya mabe ekomaka na absence ya bapapa oyo bazalaka ba chef to pe ba responsable ya libota ata otiki mutu azwa soin ya libota na yo mais akozwa yango te kaka lolenge yo moko okozwa soin ya libota na yo bato mosusu banviaka yo pe balingaka bonheur na yo te balingaka kweya po basepela okokonfie ndako na yo atikali kaka koseme ba désordre pe aseme malheur lokola ka ekweli madame Yvonne Ifete oyo chauffeur na ye moko abanda ekopesa confiance pe abanda ekohéberger kasi na motema mabe alingi kaka sala ye mabe ntango mosusu soki mobali na ye azalaki présent likama ya boye elingaki kokoma te yango biso magazine KNB News totunaki na bakinois soki ba conséquence nini ezalaka na libala à distance. Bon, ba conséquence nango bolingo wana dari na mezana no bolingo te. Ba conséquence nango za ebele. Ce doto banotanga ngonyo stu. To koma ti 21. Zomona. Yala ba conséquence ebele. Moi ça kozala abala na ekune pa ya. Obe yo poko za lobala no koto ya liyo mobali. Bon. Eko prouver ndenge nini ke bolingo za na kati. So bolingo komi ndengo wana donc le monde a déjà monté et surtout na ba condition vie tozo mener lelo na côté basi ba kuma miyibi le koso so on doit l'accès moi quelque chose à bosano carrément bon pour nga pena eza pena mabe bon ndenge po bolingo ya réseaux sociaux za na ba conséquences belé boko zalana mutu yo ozali banda ou bien ya azali banda makambo ya zo sala kuna yo yebite o yo pozo sala yepa yebite alors eza bolingo moko eza tena malamu te ponanga eza malamu te prefane ke nga moko na ndenge na zaboe na vivre na fille moko azana France mais na France kuna ya ndeko akenda abala yazo lo bananga na bakine ba téléphone to benga na kaka ote ko bala note ko bota nanu te mais OK kuna ye déjà bota abala ngape na ye bakate mais tonga pe na ba découvrir que abota abala ngape na sala chemin nanga ba conséquences c'est belé po omoni que oko même atana bakina to mona ngo ozomona que yo za na commune différent moi c'est pas za na commune mususu ozomona makambu kaka zo sala ozomona bena que oh pena ce n'est pas la peine à vivre nae mobala ngona yebi soki na yebi to yebana déjà bandaka la libanda to sur ba réseaux sociaux la saba to balana wana ezande mususu mais on a yebité nde wana ndeza mabe ponanga mais o to zalaka déjà to yebani akenda mais to sur ba réseaux sociaux wana eza ngoma bete mais o to yebani ndete wana pena te tobala na kapona kozala ensemble malamu soki ozokende kende kaka na famille na onyo soki possibilité eza kotika famille ezalaka na moins insécurité Kinshasa et l'équipe partout.
Kalibe News ya mokola lelo samedi 6 novembre esuki awa. Merci na bino bayenyo so bozwa ki libaku. Ya kolanda Kalibe News ya mokola lelo pe merci na bino bayenyo so bopesa kabiso confiance. Kasi na bosa na te kopesa merci na équipe technique puis rédactionnelle ou basala ki musala kitoko na sima caméra tozaki bongo na Hervé Zaka. Régie et simamaki na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination. Ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanganga na bino. Tokutani mikolo ezali koya kasi na souhaité bino kimia na mabota na bino pe weekend elamu. Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki